Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Badimisi biso que l'artiste balingi ba ko sakapage ba vivre na mutu ya ndeko na bango artiste bazar ni yibi to que na vrai sens. Artiste comme maman moi à 47 ans, normal. Impudicité à niveau moi c'est dire que quand Nzambe vend des impudicités aux oreilles de la terre. 90% milliards il y a comédien bazomi maintenant n'importe qui n'importe comment peu importe où tu es marié ou pas tu vas sortir avec un comédien tu es un homme marié une femme mariée ou pas tu vas sortir avec n'importe qui parce qu'il n'est pas venu avec certains macambona il n'est pas venu avec certains macambona oh Jojo si Mike va venir champion il peut chanter vraiment ça a changé système kasi ba fisto na ba distress bazaka genre moro bango nde bat bazwaka basi place wana ke na eti bango na yo bo betango lo ba bon c'est pour respecter Vérotin oui basengo so bozwaka eza bana batamike o azomiye bana ete neska ngaka lunga ngai nde na bo saisa ya zwinga meni na fiston na saisa ça la publicité c'est-à-dire ça la publicité ensemble vraiment mais ça il a bien d'arriver à COP oui mais il regarde moi bien te que aux habitudes na biso eza makambo etali biso mais ya kokotisa moi si ya collègue na kati ya makambo eza lokwa tout le monde sur libulu mususu comme maman moi à 47 ans normal impudicité à niveau moi c'est dire que quand Nzambe vend des impudicités aux oreilles de la terre. 90% milliards il y a comédien bazomi maintenant n'importe qui n'importe comment peu importe où tu es marié ou pas tu vas sortir avec un comédien tu es un homme marié une femme mariée ou pas tu vas sortir avec n'importe qui 25 ans est-ce que terme bien ce bobby moi va 25 ans assez va calculer 60 ans de nan 60 ans ezaki ba mama âge ba mama chaque 60 ans pas ba mama chaque ba mama to ibana na 60 ans ba artiste o ya lelo ko to yebi bazara moi tanga na sana vie wana yo mo zaki na vie oh oh oyebi Asluzolo Christian Shoga wala ba camarade na ngana kala ko ngata bo be nganu vie 7e ye wana zaki na vie nini ce qui a na vie na yo a mélanger ba tout na kati ya badinona ça dit bien ka po atani ko mwa vie amuti ça dit ba ki vie lesbienne mais so ça qui lesbienne vie na yo ay boye ba ki ngo na vie o mai ka mais si so qui na ye ba ki vie na ye lesbienne ngo ya talon na télévision mais na yebi ta zara so ki azara ki bon na yebi te yena ba lesbienne bon le quoi yema confirmer que azara ki yango doit dire va changer zone normal si te mamla c'est pas ma propos tenir mai na ma part italié engagé mais nga de ma part le va te comme na kati na CPLT fallait pas ça comme na kati vous êtes témoin na témoin l'autre place Mike atikala ozala atikala kozala PDP na gérer na kombo ya mokili tout ça va les présenter comme aloko là tout bon ça va les passer ça dit là pour ngai na kombo que les puisse na les présents là talas ko caméra non voilà non ça na 7e baga théâtre comme on kala na utala te théâtre comme on kala na utala te et c'est pas Gabriel eza ana choité tant que bon ça le monsieur bon faire la moi place Gabriel a fini Mike qui était imbécile Mike ou bien le moi ma B insulte non allez oui kaka c'est la honte d'artiste le quoi de quoi c'est déjà pardon où il est mal tout le monde ça y est to que non tu vois pas tanga comme on antas il bisa moto o ya se sentir piqué que batanga comme on a malgré le ma B mais il bisa moto o ya se sentir piqué pendant ma casa bique batanga comme on a c'est ma pire là Fatou Miracle on a pire là on t'attend là babasi Gabriel pire là Bakata pire là Léa Blaya pire là Persil Sila Mamato tout solo là Mamato tout solo 7e baga ah pire là attends vous avez pire tu vas pire là tu as master tout solo là tout solo sanaka après entraînement pour bakozo ba mbongo wana babosanaka mais et comme la change pas ba comédien toujours quand même sur la face sur ba banda ba to so ba lingi na bango te be landela bango nini non biso to na mama so tant que azaki artiste ya munene baoba mama azaki cool na bato nyonso yango moni bato matanga mama so ko faza la kermesse bakoni ko boya kermesse te
ndeko mwasi pe ya mobali bosanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens tosengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des qui Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout ya Congo, Liziba TV, au bout de l'émission Nabiso, Ba Vérité. Peu plus, n'a pas partenaire, Nabiso Makas, le cours Batala Rabiso, notre sponsor, Babi FBT, Missalande, FBT, oui, il y a papa pour le Fiki pour FBT, Missalande, maman Nathalie, Fiki pour agence et transfert d'argent, Mamounion, Sonion, César, part dans le monde entier, Pénabou Sanité, il y a Gisèle et Tati, Maman Versa c'est monté ma prince c'est Giclo Winner na pesio mbote ba abonné na ngai ba partenaire na ngai Betty qui solo kele na pesio mbote bisiko zali plus vous allez kolela toujours na ba page noire et belé na monde na biso ya ba artiste na biso basé belé moko pe na zuie moko ya bambiaka Bembanyo que si la va soloter autre soit plus naie ça fait un bail tout le monde en a été tout écoute en tête sur la plus ma vérité sur ma radio dans les réseaux sociaux pe na ba matanga oyo eza entre biso na biso ba artiste pe lié communauté mobimba congolaise pe lié Congo na biso et autre soit na Christian Shoga. Bonjour Christian Shoga. Bonjour Kevin Panda Lekechu, autrement dit vampire. Somme la bonga makila quoi. Kalisi combat. Bonjour la ville na bébé Richard Boko Koli motema père le Djoboké. Kabesundidi 21e siècle Sandra Bicento Anani Kodia Bantole nyonso na pesi bino mbote bebe tole grâce tole mutu na yo Gloria tole maman mokonzi maman général maman Guylaine Ntole moi c'est un général respect na yo famille légitime ya général respect na yo bonjour na batutu bazolanda ngai partout dans le monde na minute na pesi bino bambote voilà tu peux suivre tout ba partenaire surtout na Turquie na moni où sont les gouverneurs na Pesiombo te Gaël Singi Mobutu na Pesiombo te Hervé Gogan na Pesiombo te batutu bolinga Kevin Panda Lekechu les couple na Pesiombo te bientôt là déjà la semaine prochaine dans la Turquie wa bana tu Turquie Istanbul to ko zalane to mesabu ko yamba biso Istanbul Cheguzei baloba kaka nazana lelo Christian Shoga mes condoléances d'abord. Ouais merci pareillement aussi parce que vous avez parmi la jeune producteur ça dure ils ont tourné clic moko ça dure mes condoléances un peu mes condoléances na famille biologique ya maman Chako na artiste comédien nyonso très sincère condoléances aussi na papa na biso na famille ya papa na biso Kadiombo aotuti kabiso très sincère condoléances na ye na famille de Bobimba na famille biologique ya théâtre na bana na nyonso ça dure boss David
David Mangaya boss BD David Mangaya boss D Arbina comme ça vraiment très sincère condoléances na part naie na famille à papa Nabiso Kadiombo. Voilà Samuel Kadiombo il est condamné na materi lo mkola lo tanto qui to sinon passe à maman chaque côté to ka suya Kadiombo et puis que ça chose so ko Debiso président pour Samuel est condamné comme que Barcelone makambo yeli susu et ça qui oboni. Bon maintenant ça la moto c'est noté ça le ko peut ça va toujours pas si bon. Ils ont le mot de Messala, Babessala, Matanga, mais ils ont la nature, ils ont amené mon tout, il faut tout dans le plus Nzambe. Parce que y a moutaillé bien mettre tout. Il y a moutaillé bien qui est arrêté à moto et souke la awa. C'est-à-dire, dans un commentaire, il y a un peu ça, dans le baquet, il y a un baquet, il y a un salatin, c'est-à-dire, le quoi déjà, tout coup fait la bien être cher et belé, tout comme moi déjà moi maîtrise, il y a la macambo. Comme non vieux Nzambe, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est normal. Voilà, est-ce que peut chaud gazote si quand tourner là était mais conseil. C'est vrai dans ça groupe les astres trop trop na terrasse na bandel na côté na nous répéter puis on a bandel puis il y a trop on a la répétition en bandel quoi assister on conseil tout voilà ça dure à ce qu'il a gravé la mémoire nanga parce que babil bar artiste a kufara na bon moyen na bon moto na bon mais œuvre tika ça dit on va que les artistes ne meurent jamais œuvre tika la ka na bon moto na mais les autres moni ba sango yesu mabe ba kufa to na mama chako yesu na papa Kadiombo lobi moi sum soyate mais vous les artistes ba prendre mama chako na moi compter déjà ba tunda na pena comment compter déjà ba kunda mama chako voilà le témoignage de Maman Chako, Maman Chako avec Maman Oyo, avec de génération en génération. Ça dit partout au coup, tu as des blagues sur le salaire à ramasser. Par rapport à Maman, la biso sous mais tu n'as jamais que ça la blague n'a pas bipé. Ou d'ailleurs, déjà mère a déjà on écoute arrêter mais Maman Chako avec cool na Maman Kambu et belé. Au coup, tu as nos Jackie, Azwin, Maman à lire. Il y a un tournage modernement, tu as tourné par Rémi. Tout le monde Maman Chako qui film à Kovodo c'est vrai que Safou et Baino Bimasika parce que la mission mais Safou moi était à 500 francs parce que la somme il y a 3000 on va la 6 Safou na Maman Chako aller moko na on t'a même là le moko Adam sonne Safou parce que ça il va même sonne na facile bon c'est déjà moni Babilo qu'on a nion ça dire c'est gravé dans mémoire parce qu'elle est gravée mais comme on a le ça fait presque 4 semaines matin et bimité moi va polémique il y a qui la moni il y a mon alibi pour na mona déjà ba kunda Maman Chako déjà moni ba famille na biso ils ont ça là vraiment bien tié parce que eloko batu ba oluka ils ont banaté mais et reverser mbala moko ba famille na biso parce que mon tout temps a confié azala bo moyi bokipaki makambo wana te tango moto akufi bokomi koluka badémarche moko pe après siko bazwi bambongo mpe bapesi bino ntango bapesi bino bino bobi te il faut tozela ya bato mosusu mpe baya mpe ekoka alors mbongo boluka bokunda mowei bosala mpona matanga mowei esalama mpona matanga mowei esalama te bino bosala na esprit oyo bino botikali mpo botikala na baintere mobo yango epesa image ya mabe na bafamille bato bakobula ele mosusu balendeko na bango exemple bato balendeko na bango mpona nini basakaparage ya mbongo oyo ekobima na gouvernement omoni esali vraiment bien te nga na part nanga namona déjà bakunda Maman Chako parce que naa na pasi ya Maman Chako mais cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Zambé ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to mpe ngando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme pour être belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya ndroi ta ya kilo wanga ozui wapi Guilain le Bourgeois pour voir l'offense pour vivre parce que pour les enfants ont besoin ils ont des places dans mon coin pour venir les benda beauté olingi benda benda beauté ozala na po ya babebe ozala vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56,
48 Angola plus 244 93 25 59 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Chaque jour, baninga ba okende ko assister famille à maman chaque famille balingité. Balingi na bango batumba ya wana te. C'est pas bon. Au moins c'est déjà image à mabé. Aujourd'hui on a déjà image à mabé, c'est-à-dire c'est de bango na makadi sinanga na mona ki ce qui biso to zo ko vanda wana, c'est que bano moto no mona ndenge batumio so ba défiler ba ya ko tika ba vélo ba ko tika biloko yango balingité biso to vanda ko to mona ka. Dans ce sens-là, c'est-à-dire il fallait que la maman chaque honneur. Alors l'honneur tant aux acquis chaud, il fallait que la maman chaque tant Bon, vous avez chaud, comment on a quelle famille na ba comédien, oui parce que bilinga. Oh vous préférez qu'il bosse à 50% surtout. Voilà famille motebimi ça qui les solo wana. D'abord était de babi mission ça qui c'est dire on a dit les gens ils ça ba famille la bicho ça ba famille en zala ba. Pas bien ba pauvre, c'est pas bon. Ce que sur le thème ba image je me suis trouvé na total la vision d'aigle. Tout le monde a dit c'est que la famille comme ko luka artiste ba kufa na ba famille la ba comment luka artiste ba kufa pas bénéficier. Voilà. Il y a des artistes, ça dit que ça dit pour nous d'accord tu la famille. Ça dit pourquoi la famille. Sur talibé ba mo belé sur les cas ba famille des autres derrière. Voilà. Aujourd'hui on a derrière moi et puis ce que nous en charge à moment oui. To petit clabino, to le soutien to tiki. Bon on a tina suka. Pour les gens on accueilli bobo ça n'a été. To peux exemple manager tanga kufi to mona qui famille tellement qui non. Mais tant que ba kundi manager si biso le tourner dernièrement ko kata matiti ya manager famille ba biso mandaka ba pour manager ba bossa na biso ngai 2 minutes Michel Bozo to kene ko kata matiti ya manager to na tsugele fololo la part ya 2 minutes et la famille bossa naka après entraînement après ba ko joba mbongo wana ba bossa naka mais et comme la charge pas ba comédien toujours quand même sur la voix sur la biso ba ba to so ba lingi na bango te be la bango nini non biso to na maman sur tant que azaki artiste azalaki artiste ya monene baoba maman azaki pour na bato nyonso yango moni bato matanga maman soko faisait la kermesse bakoni ko moya kermesse te tout le monde dit le fait papa Wemba père son âme couleur indaki bato batekaki masanga ba vivre na mutu ba o choke tout na couleur on bato ba bénéficier la mutu ya papa Wemba on va la kisala bato te papa Wemba zaki star surtout une famille de sabiso to yaki to sani to tika na moni pe déjà bilamba ba dibani ko busu ba to nse dia ba mo la tala tala ba mango on mona ke maona ba ninga bazali na mité mais ça soute pour les familles de l'ingité siko na zone na idée na continuer manager ba tika biso to le ngoli nini ba comédien ba tire Pierre Tombal le geste ba Pierre Tombal to ça le na to so lève na to so message mususu ya mona ya papa mundanga ndanga ya besunga biso pona Pierre Tombal ya papa na biso to na mbongo te siko tango la famille bo benga na batu boy et je l'accepte biso que tout ça la so mo biso to linga ko sa ate pona bandeko na biso ko biso to na intérêt na biso saka de ndeko na biso akunda mana honneur na bino famille bo lingité to siki donc donc si la suka pour on tina suka na bi ke ba non ba zui o ba ozwa ba tsela Pierre Tombal direct ba zui ça Pierre Tombal ba tsika mama chako bote ko ba su SOS lobi quand on qui déjà mbo ko tse bele $20 batinere 20 000 déjà sur l'habitation sur la kaka libulu na nécropole za $3 000 libulu cercueil to tse 1000 ah to tse cercueil 1000 batante ba mtu ba osaka dépense ya mususu ya ba $7 000 o tse ba ko zo na bango na bango santé ba so na Pierre Tombal mbara moko to limite lobi le ba bombe ngani biso to limite lobi ko ba sur SOS tout ça la maman Chaka Pierre Tombal. Je vois que famille va considérer plus papa Chaka Congo na maman Los Angeles plus famille considérer bango parce que bango organisation on montre que babisi ba c'est vous êtes capable ça et l'autre côté on est déjà pour na Chaka Congo na organisation c'est na bi on est singa na question on tout na la réponse pour na bima magambo tongo kala ba bengali biso na bima na non, pour la réputation d'abord, réputation, il y a encore cité, tant que dit Baptiste, c'est la carte. Sinon, tant que dit comme tout dit Baptiste, sont journaliste, Batsenayo, c'est-à-dire, vous êtes là qui fit Bissonion, ce qui Bisso, tout ça, et le côté, tout ça, on va qualifier, c'est-à-dire là, on a déjà.
là la mort le bâtard dans le bandit fini la critiquer chaque fois donc critiquer toi et ça démarche bon bah ça là ça là on va moni ça là artiste vous avez incapable bon ce que ça est incapable na pêche exemple ba Pierre Tombalo to salé belé ça que ça est incapable te pona yo tant que humain tant que moto ba lui si bino vous avez nani te ba bini si biso que ba artiste ba lingi ba ko capable ba vivre na motu il y a ndeko na bango ba artiste ba za miyibi to que na vrai sens ba artiste vous avez miyibi voilà chila biso image moko pour justifier pe na likam oyo le bama a to pe ça m'a pe réponse alors OK ba vérité ako mana maman moi à 47 ans normal impudicité za na niveau moko c'est-à-dire que kanda nzambe vandi ne impudicité aux oreilles de la milliardaire 90% ya milliards il y a comédien bazomi maintenant n'importe qui n'importe comment peu importe où tu es marié ou pas tu vas sortir avec un comédien tu es un homme marié une femme mariée ou pas tu vas sortir avec n'importe qui au monde a une fille à théâtre Abima a plus de 15 comédiens mais va tourner quand même bon tourner quand même 2 milliards de théâtre n'est fonctionne très grave. Je suis désolé de parler de ça à la télé mais c'est ça que j'ai vécu ici ba vérité bon pour la question pour on tant a tenu likambo ya mama Chako ya famille na ye c'était biso ba biso tous incapable biso ba artiste une artiste mort biso ba artiste là ti biso nyonso to kino na sujet côté richesse malgré pas c'est ce qu'ils a qui bon to éviter pour na yo tant que artiste pour ngai na bolo baboye mon côté mama Chako na bi famille mama Chako za ba individu par rapport à art ozomona parce que ça makambo ya ba artiste na ba artiste omoni à propos ya Mike eza ba propos na tenaki eza ye mutatenaki ba propos na ye moni eza ba propos na ye uti oye tango mosusu ye amonaka ou bien tango ya uti voyage oye amoni omoni pendant ba voyage na ye aux gens on dire on a reconnu le pena na rencontre la profondeur na parce que ça va propos na là qui si tous à la battu na rencontre la profondeur edinga voilà na ko aider ko na ko aider aux artistes yes maki de ces années artiste ouais artiste donc soyez à lobby likam bani tingano to abandeko mabino sono robato malamu sono bapa batu basa nini batu bayo ko bondi mako siko to maki qui na TV abi moi na 25 ans au manam pa maman il y a 60 quelques il y a 50 il y a 30 quelques jeunes azali sous-te bêtises parce que le mal c'est quoi mais c'est ça le roi même pour la même chose généraliser kaka au monde qui tombe sous ce monde de 25 ans est-ce que ba terre bien ce bobi moi va 25 ans assez ba calculer 60 ans de nan 60 ans ezaki ba mama âge ba mama Chako 60 ans pas ba mama Chako ba mama to ibana na 60 ans ba artiste o ya lelo ko to yebi bazara ozomona c'est-à-dire exemple na kaba propos ya tenaki et kaka yé tenaki ba propos alors tant enseigner pardon celui qui s'excuse même de lobby ce qui nous enseigne pardon le problème le pardon c'est une puissance qui libère ce qui nous a ba propos mo ya mabe et que amoni ki asali mabe selon batu et mabe pour ya lobby on a kata makambo il a parlé du mal à lobby mabe à lobby pour la vérité selon lui pourquoi ya Mike je suis content on compte na kata azana kata artiste on moni mutu ba théâtre na biso ekoloba na Mike abengwani abona mukepi ne Mike abengwani muke parce que il pas avec champion na makambo na oh Jojo si Mike va être champion a été champion vraiment ça a changé a changé système a changé na bongwani na bongwani le na bongwani moni ke non pour na yela mso mona sodo te na mambo lo batu te ba propos na yé na mambo lo batu ça là tibiso nyonso ba artiste ba le ko la tibiso ba artiste ya le ko la mona oli na mi na ndako ata yibi oki badaba apasora ki mukongo apasora mutu mukongo mkulu na obwa ka ete poza mo obwa na obwa kete po aza mona mabe okota na mabe na malamu okota ka pona sauver honneur ya mona na yo ça dit des makambo ya artiste likambo ba artiste ici là entre artiste le quoi ndeko singa déjà pardon où est le mal tout le monde ça y est to ke no ti wa patanga ko mona ntasi yebi sanga muto o ya se sentir piqué ke patanga ko mona malgré le mabe mais yebi sanga muto o ya se sentir piqué pena makasa biki batanga ko mona ce que yo ka ki yango o ramasaki wande ke ngana na yo ngana na
naki na uchi na matadi na ngina nzela matadi na uchi matadi na mbona tali chena Gabriel tumba mais na moni ke ba ser ba fâché ba tutu ba fâché tu es obligé baloba va réagir mais oui le mec à lobby est-ce que l'opinion ya Mike ba papa Mike ba on a droit à répondre parce que va ma propos na bango pe ça on commande on a français qui s'impliquer qui se s'impliquer dans l'affaire c'est qui ba magal qui se s'impliquer dans l'affaire mais on rappelle il y a des films sans fait il y a des films sans fait non il y a aussi des films sans fait Zali ça dit que tout le monde a clip dans la boîte tout le monde a pu finir le mot filmer bien est-ce que bon tout le monde des acteurs qui aussi français qui se skis valini c'est lui qui s'exquise c'est lui qui s'exquise ça dit voilà le mot tout le monde je vois que tu condamnes Mike alors moi il est là naza juste c'est la vérité moi va clair qu'artiste et tant qu'artiste na condamné te poser ba propos na il non au monde to ba mutu oyo asala mabe na mukili azati biso yeso ya po na asala mabe mutu va parfait ka nzambe ozomona ça dire nzambe asala mukili na bulu et pose à la souverain sacrificateur ça dire mutu sur la vie a droit erreur français ko asala français na asala erreur na français ozomona asala pe erreur na ba mot au monde va le ko la randeko le lien ça c'est là va famille nous la français ba lobby azambe ko na biso malgré tete ba atenaki ba propomo ya bien te ça dire à lobby na ye mais ayeba dit retour nango et kozala oui cela veut dire c'est ça dire et toucher ba ouais ko toucher net na boye et quand on a ça dit ben on non diriger chorale on avait un victime Romana maman monte à moi c'est moi ya mais il va ma propos oya tenaki et aussi ngana ça victime de malamutu na mutu pe ya théâtre sœur camarade tu dis nous tous à la boye nani le kechu nous tous à la boye jeunesse nyonso na jeunesse nyonso a vie à mutu nyonso mona mutu nyonso azana parcours ya vie il y a logique à vie mais comme on a tellement ceux qui le lobby qui dans une décision na bala au tika ba makambo no so malako sala ya mabe opposé mabe tant wana et comme mabe tant comme na kata parlement na tant ezali mabe ti tant yo mona dans une décision de na vivre la vie qui gigolo par exemple na vivre la même chose dans la vie ya kinduma par exemple ça dit la vie de bon le voir le na bali na tiki et ça parcours la vie ça dire ba parcours ya batu mutu nyonso après ko étaler parcours ya vie na télévision parce que la télévision ça dit que nous sommes victimes. Est-ce que nous sommes basi, nous sommes banzela, nous sommes âge là, que attention, maman oh ça qui toque maman généralisé, maman fille, maman ne soit pas chaque fille. Moi la moi ça qui toque quoi? Na on a âge là pour la ligne. Non, bolingo et ça la frontière c'est de l'amour n'a pas d'âge. Nous sommes peut-être la même chose, j'aime moi à 20 ans, j'aime moi à 20 ans. Tu prends exemple le président France. Abalana professeur na iti. Pour les français c'est la polémique. Il y a logique. Il y a logique la nature dans les ketchup. Exemple l'œuvre na besoin la frontière tu tout le monde moi il y a moi si à 30 ans abali papa 50 ans ba malo baraté. C'est celui moi na moi si moi na mobala bali maman mukolo exemple les autres na bongo c'est moté. Malgré mon opinion na e. Malgré mon opinion de lobby, mamna lobby, Mike a dit bien Tomabe. Mike, tu fais tout naïe. T'es Edinga. Faut tout naïe sur le bible. Bon, toi, c'est la pardon, c'est la monnaie qui a le même. T'es pour naïe. Bon, ce que le bon, c'est la pardon. Tant que c'est la cochalo pour la paix. Comment ça va on analyse dans la bon, na kozala ngai. Na ndenge mona ki banga c'est la pardon, celui qui s'excuse ça qui c'est que ba proposer ça qui m'a dit. Il y a c'est la pardon. Voilà, c'est que je vais te dire image il y a une actrice et tous on juste après alors vérité moi tant on a ça la vie wana yo pas na vie oyebi as luzolo Christian Shoga wala la camarade ngana kala ko ngata go be nganu vie 7e ye wana za ina vie nini utika la emu ko vérité. Oh le délégué. Bah puis le monde là qui l'a jamais regardé dans la moindre zambie. Vas-y alors. C'est-à-dire
septième bagarre. Vous avez des camarades ensemble. Ah, tu as ça dans la bêtise, bouger bas. Ça, ça l'émission, non, ça l'émission, non, qu'on ça dans la bêtise. C'est autant qu'on va combattre. L'habitude pour la dédicace, on a la place, tu vas dédicacer la place. On a CPD. À CPD, tu as beaucoup ça, tu as mélangé, tu as la carte à Saki Moko. On peut être, tu as la massa. Il y a des massa, tu as des camarades, tu as des amis, tu as des meilleurs amis. Voilà. C'est au vivant à boy. C'est-à-dire, nous avons des camarades, nous avons des camarades entre nous, nous avons des camarades, il y a Léa, nous avons des camarades, il y a Gabriel, nous avons des camarades, il y a Ebakata, nous avons des camarades, il y a Maman Top, malgré H. Naye, nous avons des camarades, il y a Maman Chako, nous avons des camarades, il y a les autres. Il y a Papa, il y a Venabiso, il y a Dimos, aux hommes, Venabiso, même Mbalo Sombo. C'est-à-dire, ceux qui ont la vie, à mélanger, tout est dans 4 sabadines. C'est-à-dire, bien qu'à attaquer comme va via moti. C'est-à-dire, qu'il vit lesbienne. Mais soit ça qui lesbienne vit na yé. Mais si que ceux qui d'ailleurs qui vit na yé à lesbienne en roi étalon na télévision. Mais là il dit que ceux qui azalaki bon il dit que bon le roi il m'a confirmé que azalaki yango doit regarder le roi changer zone normale si doit regarder nzama zo le coup mais c'est témoin. C'est témoin que Mike c'est faux, non, atika le mensonge, atika le kuta, c'est pas bien. Tout le monde ceux qui m'ont a bêtisi batu mabaku, tout je suis quoi, tout là tu sais mon ninga, ma bénio sur ya moki, tout ça dans le qui est la richesse. Non, tout c'est quand même. Mike atika dans la PDT, en plus il faut beaucoup de respect, tout peut se faire respect là parce qu'il a peur de famille, il a aussi des enfants. Donc bon, il faut toucher tu n'as pas peur, ils allaient en côté, c'est pas bon. Tout le monde s'en raté des choses au tika là. Tout le monde s'en raté la vie dans les choses au tika là. Alors, tout créer ma rande la vie, mon de songolo, qui est, nous t'attendons section, mais en anti manayo. Tout partage en bas cop monsieur ko ya pe boye à côté société nousako tango ko kanisa titango yo o moni ke Mike alobaki mabe yo ye o s'accaparer na makambo jo le devant makasi ko bosa la titango o sala bongo bato apela veki sima nango bato veki sima makambo tango ba bongisa to pe cop monsieur ya baba oh tango na makambo Mike la lobaka bena makambo na so ya bien o le kala te veta le bango ah voilà photo za ramayeli Nalobi il faut tous en ramayeli. Ah si c'était ma Nalobi il faut dire généraliser. Il sont sur photos en ramayeli. Nalobi. La CP ma propos tenir ngai na ma part est allié. Engagé mais nga de ma part le wati comme na nakati na CP luté. Fallait pas ça comme na nakati. Vous êtes témoin. Na témoin l'autre. Place Mike atikala ozala atikala kozala PDT na gérer na kombo ya mokili. Tant yo abike botambola Zolo. C'est ça chaud. Ah quand ça tika quand ça va na bêtise. Vous avez Angola va kenda ka Angola va kenda te. Ah ouais. Ah voyage dans 7e voyage va point noir. Na voyage moto binani à tunana ba défunt pour nous les encore pour nous personnel chiko pour nous c'est-à-dire yé mutu amema biso ko moto kina ba kota ba ya mamboka ba misho ndoka ba yimbe kuna peut bala ba chaka madiso makasi kuna to kina mboka na voilà na piringa taba basi Fatou Miracle na piringa na tata la baba si Gabriel Olim piringa Bakata piringa Léa Daya piringa Persil, Sila, Mamato, tout solo là. Mamato tout solo là. 7e bagarre. Ah, puis on a tête. Attends, vous avez pire. Tu as pire là, tu as un master, tout solo là. Tout solo là. Autant à choter. Bah, Michel Bozo, bah, pire là. Na ba Jules Lanzadi, pire là. Bah, Batista, pire là. Là, ni ba. On dit aux hommes, tu as polémique fort. Ah, tout n'y a que. Mais ça, nous t'entends là, bah, comme si carrément nous t'entends là, yémoko. En sozo, bah, pire, ça pire. On dit ans. Voilà. Ma ami Mafandeko. Badou chepe vous pas. Badou Michel Bozo ku fait la père mère ku fait la père na bango ngai to na baneko to la ya na bango to zanga te asa ya matanga a utimi ki le franchement batanga ya grand frère ba Michel Bozo ku fa ansidira a azinga to ke matanga ya ba Michel. Je pense dire tout le monde s'en va les passer la bisoté tout ça va les présenter comme aloko là tout le monde s'en va les passer ça dit là pour ngai la ko que les puisse na ba les présent là. Talasco caméra non. Voilà, non. C'est dans 7e bagarre. Théatique comme on a. Kala la utala te. 7e on a aussi notre maman sœur la numéro 3
tika kokotisa biso na babétise ya bien te nga kolinga jamais nga père de famille kokotisa nga na babétise moko boye ya plus oboni lelo monde ekomi bakomolukela biso kaka mwa lidusu moko ya mokia moto aprofite nga nakolinga moto aprofite te nakokangama badusu nanga talme nalingi nanga problème te mpo nanga coordonnateur fondateur ya association monene lokwa bomoko nalingi mpe mpo tolakisa bato ke toza bomoko alors so tooloba tolinga te bato batia biso kaka na bamaloba na biso place tofungola baporte na bamaloba na biso toteni bapropos moko ya bien na télévision et osala bien sauve mpe image ya baninga mosusu voilà merci tomi daa kochete mwa moke vers la fin ya émission na biso Christian Shoga lelo monde na bino ekomi mabe ekota kobulaka biso bajournaliste ne tokotya bino baproblème soka bino moko boza bacote à rendre na bino boza mambo ya koloba ya bino sikoyo ntango bato ndekomona ete Gabriel bapasa ba bon moment na Mike la Duchesse balia bastafa banini toyebi te eza zuwa to eza nketo to eza likambo nini oyo Gabriel alobi maloba ebele mpona ndola mobali etali ete batie baosala mpona Gabriel nakoteli ete omoni je ne pense pas soki Gabriel ayaki na chaîne YouTube tali nasala makambo eza chaîne YouTube eza na besoin ya vie base Gabriel a un choix, il faut créer actualité de la chaîne. Oui, mais monsieur, pour Gabriel, il a un choix. Tant que vous avez l'émission, Gabriel a fini Mike, qui était imbécile, Mike, ou bien le moi, ma B. Ainsi, non. Allez, oui, caca. Comment dit? À un téléphone, il faut la base, il y a 6 naïe, à une actualité. Ça veut dire que la chaîne, là, sur la fiche, c'est la chaîne, la chaîne, il y a YouTube parce que la chaîne, il faut créer la actualité chaque jour, il y a 6 cas. Alors, on est épuisé. C'est-à-dire, il faut créer la base. Nous, on a Gabriel de tenir une réserve. On a raison, on s'en a parce que chaîne n'a pas besoin de vivre. Quand il pense à quelque chose, il la chaîne. Il faut me comprendre là. Si tu vas audio, c'est que la chérika, quand on a robin et mokala, que yo moni soza audio, ya fiwa na ya non. Omoni ba métier mususu, comme ba métier, et ba propos mususu, ngala koki ko le bango na télévision te que là le baké non t'as mal parlé, t'as fait ceci non. Ma bilo mususu, c'est la famille. C'est la famille entre Bambalé, ça veut dire entre la famille. La famille, on fait tout même qu'on a ma porte. Ça dit, il appelle ça Gabriel Conseil, pour te coûter l'année presque tous les jours, on appelle ça la télévision. Bon, en face, c'est mieux. C'est parce que sur la PC Conseil, la télévision, on a étalé ma bille dans la télévision. Étalé, c'est un bagarre au lobby. Non, ils ont il y a le la télévision, on a la télévision, on a Tali. La bonne époque, on a le débat. Voilà. La bonne époque, on a le côté de la bêtise. Prochainement, bonjour Christian Shoga, bonjour la bêtise. Oui, ma preuve. Tout ça appelle ma preuve. Parce que tu défends trop Gabriel, pourquoi? La défendre trop. Tu prends trop ça. Dans le bongo, par rapport aux abus, même les abus, on a besoin de tout ça de polémique. On a besoin de ma caméra. On a besoin de ma caméra. Ce sont les mêmes choses qu'on a éviter. Éviter pour les banga. Pourquoi tenir la télévision, c'est bien bon. Voilà. Pourquoi les artistes? La je parle à été. Ils ont eu moi si maman l'artiste ou l'écriture dans ça. Non, la zone non. Mais la je parle à été. La je dans le bica des abus. Même le de Cabo Biché Salobia. Est-ce que la maison Biché Salobia est à 100 cas? À 100 cas. Ça dit, quelque part le malheur est bon. Ça dit, il faut monter les sous ma cambo. Les abus, il y a Moutouna Moutou à créer. Moutouna Moutou a droit au salaire, il y a moni et aux ala bien. Pour la yé, là il faut la point barre. Point barre, depuis que ça y est déjà, pour mon année. Tout le monde est 4 fois. Appel, la bien raconte tout. Tu es là, il y a ce jour qui n'a beaucoup dans tout bien qui a eu. Après, dans beaucoup d'années, l'anniversaire, il y a le président de la BSOD. Jusqu'à le premier jour à Kitaki, tu as Yamani, tu vends des cigarettes de solo, après, on a qui n'a pas. Et après, tu as la photo, tout le monde va candidater na Gabriel. Avec il faut grillonta.
mokili eza boye mokili eza boye libre personne non omoni bien m'entend parler nakoya nanga te balobi kojustifie na télévision que ça choque comme ça bato bakanisa bakanisi mais mpo na ngai bato babimisa nde image ya video ya love yanga na Gabriel Feba wana nde mpona wana yango nde ya top ozwi photo soki sokangisi eza eloko te yape na baartiste ebele basala mama audition alobaki o basala pe tena na preuve te toyoka bona boyoka me babi balobi bayoko nango me bakutu nango te me nayoka me soki na otani seke to condamné pe 100% artiste na biso te na biso 100% te na condamné te na grand père mera pe na condamné na ngape te na condamné na ngape na elo ya lisolo to solanga nao c'est-à-dire na kabonde bato basiliki makasi mais ba pe na droit aussi par rapport tout à la suka toute la vidéo ya Mama Kalunga et Tozonga juste après alors les qui vont plus ba vérité ke tozwaka bango toke na bango tobimi na bango yo mo maloba ntango ozoloba bango bon soki ya solo ezalaki bongo oye na pardon kasi bafisto na ba distress bazaka genre moko bango nde bato bazwaka kaka basi place wana ke na ete bango nayo mo mpe ntango oloba bon c'est pour respecter vero te oui basi yango so bozwaka eza bana bata mike oyo azomiyeba na ye te nesika nga kalunga ngai nde na bosaisa ya zwinga me bon mpo na ngai ya joli Mama Kalunga na respectaka ye mingi nalingaka ye mingi mpo aza mpena tosololaka mpe bien le mal kaka eza namonaka ye na fiston nasaisa ye basalaka bapublicité c'est-à-dire basalaka bapublicité ensemble vraiment mingi ça tabindaka na bacope oui mais eloko eza mwa bien te oyo eza bitumba na biso eza makambo etali biso mais ya kokotisa mwasi ya collègue na kati ya bamakambo oyo eza lokwa tutuma biso libulu mosusu ozomona sadi eza lokwa libulu mosusu etimwami ekocreye mpe susu bamakambo mosusu omona mpe lobi mpe mwasi mpa koloba na bapropos nayoki ndeko no ya théâtre alobi seke sa yo nde ezana olokotaka basi ya nzela mpo prouvenga ekobenda mpe anoi na foi ya bato mpe bakabwanisa eza bamakambo na biso bacomédie toyebi ndeli tokoki kogéra yango mais tant tokomi okotisa bakombo ya mwasi nga kalunga bisaka konani se ya kozanga bon aza mwasi eza normal faut mipesa respect parce que aza marié c'est normal alobi eza bapropos na ye c'est-à-dire oyo nga namoni kaka eza pena mwa moke à côté eza kaka par rapport ya okotisa bonsa fiston saisai na kati ya makambo oyo c'est-à-dire bonjour na monsa fiston saisai tata baécouteur voilà merci na babonné to ya Congo Liziba TV déjà lobi tokobimisa accord ya mama chako ezalaka na la quinoise la quinoise tozala wana parce que bato ebele parce que baartiste ebele je pense l'actualité oyo ebete suka lelo mene azomonela makambo oyo mama chako lendi mercredi makambo eyeli parce que makambo ezobimabima kaka albi ozoki bazo basujet lelo bajeunesse bango kotala baanalyse ya ndenge na ndenge mais leketio na ngai lobeloko moko boye l'analyse c'est bien, ça l'analyse c'est bien bon, mais biso na bino tokendaka nzela moko te nga nakoleka na émission te na osala na nga bathéâtre na nga mais yo sans biso ntango mosusu mpe mwani ete ozala alors mpo na ngai bainsilte nano bandeko na biso nomekana kobongisa moke mpo na bainsilte kosala na biso émission ya kofinga artiste bato fo badevoir biso beaucoup de respect na mosala tozosala oyo tozosepelisa bato lelo moto akozalaki na bastress à travers nous moto lelo akomi na biso bastress esili aloko bamédicament na banzoto ya bato quel que soit biso moko quel que soit biso topesa basujet mais les questions ezala ya bainsilte te non ezala bainsilte te yosala émission na namona place ofinga te omoni ça dire ezala ya bainsilte te osala biso vraiment bien vraiment ozomona ça dire na sengi na baartiste nyonso tozala ensemble toza bana papa moko mama moko komona yango art yango tobenga yango théâtre c'est-à-dire
on dirait que comme laisser faire trop. C'est-à-dire il y a un moment de bêtises comme la biso côté la biso na banzoto. Alors tous à l'ensemble, tous à la together. Surtout simba ni met dans la main et on a vraiment bientôt fond la porte c'était pour battre zoapé bah si j'étais tout le monde a pas musicien ba carina ba bloc. Pas na biso tous André pepele yango ba tout ba osaka na biso ne balingi. Na pesi mbote na Belvikandi na pesi mbote Belvikandi na pesi mbote na artiste nyonso na pesi mbote na venanga Bobo Richard Bokokoli mama Biomba Fakiti de la Sap Biome Okuka Nathalie Okuka Ibe Okuka ba Okuka nyonso na pesi bino ba mbote na pesi mbote na boss Mangaya boss D. C'est-à-dire boss avec mystique boss D. David Mangaya boss D. Bamote Bena Nono Makangila le temps présent. Doudou Makangila Bamote Bena Pasteur Papi voilà depuis États-Unis Canada na pesi na Nadège